Tangoto, merci. Donc, Nani Kafrine de Fizine. Moi, je pense qu'on va essayer de faire une analyse sur ça. Et l'analyse à question, d'ici peu, on découvrir. Parce que l'année prochaine, il n'y a pas de son métier, bandeko. Botika kofinga bato bazala ba femme de ménage, ba femme de chambre, ba boy. Et ça la vraiment bien, ça sonne mal à l'oreille. Ngaso na moni muninga moi sa zo kombola ta na balabala. Non félicité non betele maboko. Non le baza courageuse. Au moins elle assume azoka ba mbongo na ya ba location familiale te. Azoka salaire na ye. Ne vande la ke na poche. Au moins pendant ce temps bato bo finga ba femme de ménage. Bino boze la location ya ba les 5 ba les 10. Ya sa zo qui déjà la fin du mois. Asa zo qui salaire na ye. Asa salaire makamu na ye. Atinde li pe famille na ye bazobika. Aole sa pe bana. On a belle famille. Donc il faut qu'on encourage à Kabatou. En plus, pour comme femme de ménage, je dis dernièrement, on a info. Comment passer mon certificat, moi formation. Mon formation, il faut attendre mon certificat attestation. Bon, étant donné que je n'ai jamais fait ça, donc voilà. Vielito, et de toute façon, c'est la vie. Tout solana makambu. Na répondre na ba question na bango. Ba question ya nani wana parce qu'à chaque fois ils a faux compte, hein, je te connais bien. Ya on a sali au cas plaisir pour na répondre pour nga mikolo no fingate. Na vandi na nous poser quoi nga ba ki so mutaya fingi ngande na fingi. Donc tant que mutao chrétien ngate na za l'esprit calme. Voilà na koti batu na banda ko balali pungi. Siko na iko solo là. Merci beaucoup Youssouf. Merci. Na eko solo la likamba vote. Boti ke la biso ba distraction awa. Vielito yebsa batu no batika ba distraction. Ole bati la batu makelele na kobeta yo boke sala awa concert ko beta mate. Awa soirée ko sala mate me boke bunda na Kinshasa bandeko. Ba mama na batata combattant. Boti la ka batu makelele pa na internet ya na marre quoi. Apa ko loba lobebele bo loba qu'est-ce que vous foutez? Rien du tout. Ce batuni bine loko nini bo investir ata na ba Afrika ngo po bo bunda bo zombo ngo eloko te mama. Batata. Botika ba distraction. Omona kalate abatu ba manda ba pib na bango ya ba soirée banini. E ko sala te, mboka eza bien te e ya tour oyo. Mboka eza bien te, e ko sala te. E ko sala te nana, mboka ya bien te oh. Mais mboka eza bien te, boke na Kinshasa, bino nyoso bana mikandati. Boke Kinshasa. Boke ne ko défendre mboka na bino kuna. Pendant ce temps là ba te belé ba député ba te belé ba kiti Kinshasa. Et si ko bino abozo continuer ka kotiaka makelele pa. Il y en a marre hein. Il y en a marre. Si ko peut ça biso bozo soutenir nani? Bon soutenir nani? On a combien de trucs là? Ba ben ba onini. Bato ba poser candidature na bango. Ils sont combien? Là je vois Neti Natal na RTNC bandeko. Allô Paris. Na RTNC, étant donné avant d'aller à la patinoire avec mes gosses, na RTNC, bazo pesa ka information ka ya Shadari. Bongo ya biso bamwa o ya biso ba uti na ba poto awa. Otie Félix Tshisekedi. Bazo pesa information n'est vraiment bien té. Nani Martin Fayoulou, information kaka na ba réseaux sociaux, Ba ke na Kisasa. Bamuso Esther Rodriguez. Esther Wanoga Moto. Esther Rodriguez. Batika wote abiso ba distraction pardon. Ba kena Kisasa. Kisasa bonze la bon. Enga blandi no sako c'est pas possible. Ba kena Kisasa kuna. Ba kena Kisasa ole batia ba distraction awa. Bonjour à toi Fallon Wanza, Freddy Totozi, bonjour Nabino. Ok nakana Kisasa. Kisasa zoze la bino kuna, ole bote la batwa distraction inutile pam na matoyi, toko sala boy bosa pe eloko te, eloko malonga bosa ezate. So musicien linga beta concert, botele meli musicien wana. So ki soirée linga sale mana poto que la biso ata moto se distrait na ba soirée na biso.
Toi qui n'a pas sepelé na soirée, tobini, to se défoulé. Ole bo vani la bata, bo kena kisasa. Kisasa eze la bino kuna awate. Viens lito, tu là bango ba message tu là bango ba message chouchou de moi. Tolingi sous ba distraction te, c'est le moment ba téléma. Les 23 kalaté. Ah, salut Diamant. Comment vas-tu ma soeur chérie? Tu vas bien? Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. T'as raison Diamant. Babi, moi ça va ta ministre. Moi ça va ta ministre. Tani ti ba relation à bouiller. Aux anona ba femme le quoi ba diamant bien foutu, bien taillé. Nga so namba sa ba mbata mbonge belé. Diamant Monténégro babi nde makambo. Donc il est taillé vanda donc makambo ba voyage pamba. Ba voyage pamba. Ah, mais oui, on a raison, vieux lito. Puis ça, tu comment le quoi, borpheline, na borpheline, na mboko. Mboko déjà, na ba stress sur les salaires et qu'il faut foutre un dakou, il faut foutre un courant, il faut foutre un gaz, il faut foutre ba assurance, il faut foutre ba charge mensuelle. C'est quoi? Au lieu de la batouba, c'est défoulé au moins to kata moi ba musique, na biso to kenata ba soirée, to bina, to meli moi ba champagne, moi ba whisky, et ça les biso bien. Bino anaka kugende kuluka ba désordre. Kugende kuluka ba désordre. Ba combattant. Boke na kisasa eze la bino una. Ah bo ça les l'autre. Bozo lo ba lo bebele na internet, y en a marre. Ça me donne mal à la tête, pardon.